week-end na mabota mabino nyonso ba ebozuli baku ya kolanda info lingala journal à peuple pour na peuple ko informer binonde ezalaka devoir na biso plénière ebengamaki kaka te na Assemblée nationale pour na kokundola rapport ya commission paritaire oyo etiamaki pour na ba candidature ya ba bureau ya CENI. Est-ce que équation est commis compliqué pour na mboso? Ba réponse na nzela ya Héritier Mapindemi. Et Zala qui annoncé pour le début à mois de septembre, plénière de l'Assemblée nationale pour constatuer na Oyetali rapport paritaire dirigé na professeur André Mbata Yangwe Zelama Kimingi kasi yango et kokaki pe ko baliser chemin pour na élection et yeba na ko plonger mboka na crise multiforme te na tina wana ba prélat catholique pe ba protestant bango ba contaki na intervention ya chef de l'état na qualité na ya garant ya bon fonctionnement de l'institution calendrier na ezala ki chargé pe compliqué équation Christophe Mbosonko Dampwanga président de l'Assemblée nationale ye azana charge moko makasi pour na ba ultimatum ya ndenge na ndenge oyo epesamaki pona ko trancher na likambo etali bureau ya CENI misusu bazali kolobake Christophe Mbosonko Dampwanga azali ko gagner moins temps pona ko contourner guerre oyo ezali entre ba confession religieuse pona misusu bazali koloba azali ko organiser séance ya réconciliation ya suka oyo bato nyonso bazali ko souhaiter nzokande révérend Eric Senga porte-parole ya église protestante pona ye alobi iner ekoki pona ko silisa la divergence nyonso pe koleka na kambo pe ko doter CENI na bureau oyo bato bakondima entre deux positions oyo bazali koyoka na te esengaki intervention ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo peut-être Christophe Mbosonko Dampwanga azali kozela po yepe a s'impliquer na likambo oyo nzokande Christophe Mbosonko Dampwanga peut-être azali ko grignoter moi temps pour na komona chef de l'état a participer kasi bato mosusu bazali ko pousser Christophe Mbosonko Dampwanga ayeba na ko convoquer kaka plénière pour plénière eyeba na ko statuer par rapport à rapport oyo commission paritaire mixte et koyeba na kopesa entre-temps mikolo ezali koleka batu ya ndenge na ndenge bazali kotombola mongongo pona koloba tuebite soki plénière oyo ekozala convoqué quand pona komona eloko nini rapport ya commission oyo ebombelaki population. Tokotika la kaka na même registre pour la commission isusu ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ayambaki na cabinet na ya mosala mokolo ya vendredi 3 septembre ba député nationaux ya Kwango oyo bayaki ko exposer ba problème ya province na bango nadina sona muyo ala Héritier Mapindemi. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ayambaki en audience jeudi 2 septembre na cabinet na ya mosala na primature kokisi ya ba député nationaux ya province ya Kwango oyo bayaki ko yebisa ba difficulté na bango na tête ya délégation tomonaki honorable Jean-Pierre Pasiza Pamba Mbuku esengeli koyeba que délégation oyo ya ba élu ya Kwango ba présenter na chef ya gouvernement ba problème oyo nyonso bazanango na fief électoral na bango ke province na bango ya Kwango malgré eza pembeni ya Kinshasa baza ko jouir te na ba avantage po ville ya Kinshasa eza siège ya institution province ya Kwango eza enclavé bango balingi babima na situation oyo baza na besoin ya infrastructure de base lokola mai électricité pe misusu pe makambo nyonso ya population ya Kwango ezalaki présenté epai ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde oyo ayokelaki bango ndenge Pasiza Pamba atalisaki na point de presse na suka ya masolo na premier ministre Sama Lukonde boyeba que province ya Kwango pe surtout ville ya Kenge ezali porte d'entrée ya kobima ya ville ya Kinshasa mais e bénéficiaka na eloko te balobelaki pe makambo ya santé lokola maladie babengi konzo pe fièvre typhoïde pe chef ya gouvernement a promettre na bango que ba problème nyonso ba kozwa solution surtout na likambo etali projet ya investissement na 145 territoires. Totika la kaka na même registre pour la commission isusu ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde abetaki pe masolona ministre burundais des affaires étrangères pour la tenue na Kinshasa ya 4e grande commission mixte République démocratique du Congo Burundi. Héritier Mapindemi nadina sona ba pesi ba détail.
Jean-Michel Sama Lukonde ayambaki jeudi 2 septembre 2021 na cabinet na ya mosala na primature ministre burundais ba affaires étrangères ya développement pe ya coopération ambassadeur Albert Shingiro ye akambamaki na collègue na ye ya Congo ya coopération régionale Didier Mazenga ba ministre Yominyo Sembale bayaki kotalisa na premier ministre chef ya gouvernement organisation depuis 3 jours ya 4e session ya grande commission mixte RDC Burundi devant ba Panzi Sango ambassadeur Albert Shingiro ye asepelaki na tenue ya 4e session ya grande commission mixte Oyo ezali ko intervenir 33 ans après pe ezali ko marquer reprise moko effective ya ba relation ya amitié pe ya coopération entre RDC et Longo na Burundi ezalaki visite moko ya courtoisie parce que ndenge bozali komona baye na cadre ya 4e session ya grande commission mixte coopération entre Burundi na RDC ezali commission moko oyo ezali ko se tenir après pratiquement plus de 3 décennies 33 ans sans que commission mixte oyo ezala entre deux pays yango pona kotalisa ke 4e commission mixte ya coopération oyo ezali session moko historique oyo ezali kobanda entre bamboka mibale bango bazana intention ko renforcer ko cimenter pe ko bétonner ba relation d'amitié et coopération entre Burundi na RDC na ba domaine ya intérêt commun notamment ya défense ya sécurité pe ya frontières communes ba échanges commerciaux oyo ezape na cadre ya coopération na ba domaine mususu socio-économique parce que bamboka o mibale bazali na centre ba échanges commerciaux na cadre ya diplomatie économique ndenge ministre burundais ya affaires étrangères atalisaki esengeli bosimbake Bujumbura azali kotia action moko particulier na oyetali diplomatie économique pe ezali kofungula ba échanges commerciaux entre deux pays Burundi a une priorité diplomatie économique oyo ezali ko pointer exactement 4 ou 3 piliers notamment ya ba trait ya investissement étranger pe ya ba transfert ya ba technologie natina wanande collègue na ye du Mazenga ya intégration régionale bango nyonso ba betaki masolo elongo na expert bazali ko travailler makasi pona makambo nyonso etambola ndenge elongo bani Didier Mazenga ministre ya coopération régionale ya RDC yepe akumisaki tenir ba assise ya 4e grande commission mixte oyo et ko permettre pour na ko relancer ba relation entre RDC na Burundi à rassurer que RDC sengeli a relancer pe a renforcer coopération na ba pays voisins na nyonso. Donc, pour suivre l'édition, on a enregistré Moussou pour la Sabino que clôture, il y a 4e session ordinaire, il y a grande commission mixte RDC Burundi et Salemaki jeudi 2 septembre, on a présence, il y a ministre congolais, il y a intégration régionale, pays à affaires étrangères, il y a Burundi. Michael Brustoto a pesi ma précision. Ezalaki l'amphithéâtre ya Fleuve Congo Hotel en présence ya ministre congolais à intégration régionale l'excellence Didier Mazenga Mukanzu pe ya ministre burundais affaires étrangères et de la coopération développement Albert Shingiro ne clôture ya milulu ya 4e session ya grande commission mixte ya coopération entre RDC na Burundi et Salemaki ezalaki na présence ya délégation congolaise pe burundaise na ba invité misusu tango azwaki maloba le warrior le plus virevoltant ya gouvernement Sama Lukonde ministre de l'intégration régionale maître Didier Mazenga Mukanzu atalisaki que depuis 1988 si lelo 2021 soit 33 ans après 4e session ordinaire oyo et permettre na expert ya mboka na biso mibale kaka batala misala ya coopération oyo si esalema te kasi oyo eza kolinga kosalema pe kotala ba opportunité misusu ya coopération atalisaki volonté exprimée ya ba chef d'état mibale son excellence Evariste Ndayishimiye ya Burundi pe ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo batalisaka na juillet leki na Kinshasa ya kokubisa bali en coopération boye volonté yango eye kokokisama lelo na tenue ya basise oyo e bakisaki Didier Mazenga objectif ya 4e session oyo eza mingi pe pona kotia ba nouvelle base ya coopération entre bamboka na biso mibale na ba domaine nyonso oyo etali développement pe kobongola ba conditions de vie ya ba peuple na biso. Après ba conflit entre bamboka na biso RDC ezwi mokano na nzela ya gouvernement na ye ya kozongisa kimia na STP kobenga na batomboki libela na tour na ye ministre burundais a rappelaki que Burundi et entretenaka banda kala ba relation kitoko na cadre ya coopération moko fructueuse na République démocratique du Congo pe bakani ke 4e session oyo e kolendisa lisusu bondeko entre bikolo na biso kutu asengaki na maître Didier Mazenga akoka kosala visite de travail mikolo ezali koya
kuna na mboka Burundi na cadre ya kosala suivi pe évaluation mpona botiami na misala ya baengagement nyonso bazwa kino lelo. Sima na ye Monsieur Clavier Pachi ayaki bongo kotanga communiqué final ya misala ba expert congolais pe burundais oyo basali durant 3 jours, soit du 31 août au 2 septembre. Sima eyaki tour ya signature ya ba accord ya coopération entre République démocratique du Congo na Burundi et pas ya 2 ministres. Boye ministre intégration régionale Maître Didier Mazenga Mukanzu apesaki ba cadeau et pas ya collègue na ye ndenge moko ministre burundais apesaki pe ba cadeau et pas ya collègue na ye congolais. Nyonso lekanaki kitoko avec impact pe idéologie. Boye pona ko joindre utile agréable. Dîner mo bangé zalaki organisé na honneur ya délégation burundaise. Exposition ya ba université ya République démocratique du Congo et salemaki vendredi 3 septembre na place ya musée national ya République démocratique du Congo na boulevard Triomphal na thème jeunesse congolaise face au développement de la RDC. Stéphane Skande et Aimé Kachima. Ouverture ya exposition ya ba université ya République démocratique du Congo et salemaki vendredi 3 septembre 2021 na place ya musée national ya RDC kuna na boulevard Triomphal. Thème na yango ezalaki bosimba jeunesse congolaise face au développement de la RDC. Bilenge liboso ya makambo etali développement ya mboka. Bosimba ke ba utaki bipai na bipai kaka ndenge bozali komwana bilili ba université ya ville ya Kinshasa pe ba université ya ba province ya République démocratique du Congo. Objectif ezalaki semoko ya ko exposer ba œuvre d'esprit oyo à la fois ezali ko contribuer na développement ya République démocratique du Congo. Kasi nyonso ebandaki bongo na conférence epai wapi yemoko coordonnateur mwana mboka Jonathan Mitelesi asuetaki ba bienvenue na Tuluku ya ba chef d'établissement ya ba université ya République démocratique du Congo, ba ministre, ba étudiant, pe ba partenaire na bango. Tomonaki présence ya ministre ya jeunesse oyo ayaki ko appuyer bilenge pe ko yebisa bango ke gouvernement oyo premier ministre Sama Lukonde Kenge azali kokamba na impulsion ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazali toujours sima na bango. Parmi ba panélistes tomonaki pe professeur docteur ingénieur Pierre Kasenge Diamotumbe, directeur général ya ISTA oyo alobelaki piraterie informatique pe ba programme malveillant Kaya logiciel espion Pegasus et Sengel Boyebake, Institut supérieur de techniques appliquées Istana Mokuse, Bango ba exposaki plus de 17 œuvres d'esprit. Kaka ndenge bozali komona na maintenance, tozwaki ba explication ya fabrication, ya prothèse, to concevoir na taille pe mouvement nyonso. Ba ingénieur ya Ista, Bango bazali capable ya ko produire courant, to pe électricité, na nzela ya masuba, pe huile de palme, respirateur oxygène, robot, élévateur, coproduire électricité na nzela ya ba déchets. Wana tozali bongo na énergie renouvelable. Toyo Kayemoko, directeur général ya Institut supérieur de techniques appliquées Istana Mokuse, Pierre Kasenge dia Motumbe, ndenge apeselaki na micro ya Info Lingala journal ya Peuple. Ba bengaki ngai na ba konziminene ya organisation yo Butamutu coordonnateur azali awa ye mutu invitaki ngai d'abord pour na exposer na exposaki na domaine ya piraterie informatique na ba programme ya mabe na lobaki pe na programme oyo espion oyo ba Israël basali comme nango Pegasus. Donc on a expliqué ndenge nini piraterie informatique esalamaka, ndenge nini biloko wana esalamaka. Mais na point na participation ya ISTA, biso ISTA en tout cas tuzali na stand Motoba, tuzali pe na biloko mingi oyo ya motuya ya mayele ya bato oyo to exposer yango. Tuzali na eloko ya liboso, tuzali na centre énergie renouvelable ezali ya liboso na Afrique centrale mobimba, ezali ya ba mitano ya likolo ya Afrique mobimba. Donc tu exposé centre biloko ya centre énergie renouvelable, tu exposé biloko ya centre na biso ya foyer mbambola amélioré. Toza kosala ba recherche na tina bambambola oyo kosalama e konsomaka biloko ba makala mingi te. Tu exposé ba respirateur artificiel. Oyebi na période de confinement tosalaki ba respirateur artificiel ezali ndenge misato respirateur artificiel. Tu exposé pe projet na biso munene oyo ya
produire na niveau semi-industriel oxygène médical. Pour na projet wana totondi botondi na mokonzi ya mboka. Indaki mabe mercredi 1er août na Metexat esengeli boye bakeba agent pe ba travailleur ya entreprise oyo bango bazo senga départ ya comité de gestion na bango. Témoin événement Jérémy Makambo, héritier Mapindemi. Moto oyo bozali komona epeli bongo liboso ya bureau ya Metelsat kuna na commune ya Ngalima epai wapi assemblée générale ya ba agent oyo intersyndical ya Metelsat et organisaki bazalaki wana pona kosala restitution par rapport ya ba démarche oyo bango basalaki epai ya ba agent bosimbake bayaki koyebisake compagnie na bango ezali kotambola malamu te. Comité de gestion ya Metelsat azali ko gérer malamu te nzokande na kati kuna ezalaki restitution pona kotalisa eloko nini esalemi na niveau ya intersyndical ba travailleurs nyonso bazalaki bongo unanime balobi mikolo eleki ministre ya transport Chéribin Okende alekaki kuna pona ko constater ndenge mapangu ezali kotekama mais gestion ezali komonana kasi eloko moko ya malonga ezali kosalema te na tina wana aprometaki akozongela bango tope akozaba décision esengeli pour ba travailleurs ya Metelsat ba se retrouver kasi eloko moko bazali komona te nzokande na kati ezalaki assemblée générale libanda ba pneu epelaki moto na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona na bilili veut dire ezalaki mwana abendana ezalaki moto na ndenge ya kosakana te nzinga ya siège ya Metelsat eyindaki na milinga ndenge bozali komona président intersyndical ya Metelsat elongo na secrétaire général na bango bazangaki te kopesa explication na micro ya Info Lingala. Ndenge tolobaka na français tolobi ventre creux na point d'oreille et nyoloba libumu nzala mato ezate oyo baza ko revendiquer ezali baza koloba mbongo na bango baza revendiquer nini baza revendiquer ba salaire na bango biso tozalaki awa na toyaki tokutana na DG na bango bambala ebele toluki ye tokomeli ye tosali nyonso oyo bato basalaka mpona bakutana na mutu akangela biso porte na ye en tout cas na ndenge ya solo aboya koyamba biso ntango ya boyi koyamba biso tomonaki ke ezali entreprise ya l'État tokendaki sikoyo epai ya l'État ye moko tobandi na secrétariat général ya transport tokei epai ya ministre tosololi topresente bango problème ya Metelsat nde omoni sikoyo lelo ezalaki jour ya assemblée générale oyo fallait tosala restitution epai ya batravailleur mpona toyebisa bango nini oyo tosalaki nini tosololaki ntango tozalaki na secrétaire général ntango tozalaki na son excellence le ministre ya transport oyebi makambo elekaki na Goma soki musala esalemaki awa malamu nde biloko wana balingi baprevenir déjà ke na date te bato balongwa na place wana nde bato akufaki mingi te mais lokola misala wana esalemaka te bisika oyo ekoma bateka bandako donc bamatériel oyo ya kopesa badonné fiable eza susu malamu te nde yango wana ezomona ke Congo toza na baproblème puisque mosala ya malongwa ezosalama te mpona nini puisque bato bazotia bakonzi na mosala bazoyeba te rôle na bango ya bazojouer mpona mosala etango na malamu mpo ke RDC ezala mboka oyo eza koenvie bato nyonso. C'est pourquoi tosengi chef de l'État atala miso na ye na mosala oyo ya bato ya meteo basala bongo na nsima baagent bamonaki mutuka ya directeur général ezali kobima toyebi te soki ezalaki mpona kokima moto to mpe nini botala ndenge balandaki ye. Bosenga ba agent pe ba cadre ya Metelsat ezali komona l'État ayeba na ko régulariser problème na bango ba se retrouver pambate bango balobi comité de gestion azali kokoba koboma entreprise na bango. Boye bisa ministre aya kozwa comité de gestion na ye ya entreprise de l'État akende na bango so akomi na Kitambo alandi zele ya bandala akomi na Selemba atiki bango koto continuer na musala oyo malamu atika bango na Selemba sima bandala ndako ya pembe ezalaka wana. Mwana Mboka Victor Bosoku a annoncé qu'il vendredi 3 septembre formation ya ba jeunes na école des vainqueurs au total bazalaki 35 jeunes mobimba. Précision na héritier Mapindemi.
poser deux questions pour pouvoir... Premier épisode de l'école des vainqueurs de Victor Bosokou et Kaka. Et fongomaki mokolo vendredi 3 septembre oyo na Binza Pigeon précisément na commune Ngaliema. Nyonso na impulsion aye moko initiateur nango, les leaders de jeunes Bobengaye, les guerriers combattants des raïs, mwana mboka Victor Bosokou et Kaka. Nyonso e bandaka na ba inscription, ndesi ma première séance d'encadrement o e fongomaki. Boyeba formateur du jour, ba ataki penza mokolo toto accent na ba méthode o esengeli kosalela. Pona moto akoka kokoma autonome veut dire à dépendre na mototé na makambo etali misolo. Ye moko le leader de jeunes, le très charismatique Victor Bosokou avandisaki maloba na ye na 3 piliers ya motuya ndakisa opportunité épargne pe tango. Tellement alobaka kitoko bondi melangai ke sale tikalaki kadavera kozakana te komona Victor Bosokou tout fait tout flamme alakisaki autonomie financière oyo yaka na nzela ya kosalela moto. Boye na tour na ye moko ba intervenant Monsieur Moli Ompio oyo za chef de bureau na Degerad ye abetaki sete na recherche ya autonomie ou indépendance kuna atalisaki motuya ya ko se gouverner soi-même. Boyo Kanasuka ye moko initiateur ya école des vainqueurs mwana mboka Victor Bosokou et Kaka l'icône de la jeunesse congolaise pe Monsieur Moli Ompio ndenge basolo laki to mikiko kabola lelo na bandeko lolenge nini mutu na mutu esengeli a changer comportement na ye emoneli na ye na makambo kati na société. C'est-à-dire que lie mutu abanda kozela kaka bato atandaka loboko bato bapesaka ye eloko mais lokola aza mutu ekelamu na nzambe il peut ye moko pe koluka de telle manière nini akoki ko s'en sortir pour que ye permis monisa na kati na société azala indépendant. École des vainqueurs efungwami lelo ezali na objectif c'est moko ya ko apprendre bato bazalaki ignorant ya bango moko kolamusa bango moke po batelema po bokomona na mikolo eza koya comment est-ce que bato penza bakolamuka bakokoma vraiment comme un meilleur de soi-même, c'est-à-dire nous en a besoin ya bato balamuka topesa bango ba méthodologie ba méthode oyo ekolakisa bango lolenge nini bakomizwa en charge bango moko na propre kokriaka ba propre activité na bango moko. C'est ça l'objectif principal. Ezalaka nde boye ko partager expérience na ya vie pour na kosunga ba jeune ba koma pe autonome baye bakoluka nde ezalaki essentiel ya premier épisode de école des vainqueurs oyo kolia komela pe ezangaki te photo de famille nde sukisaki milulu oyo. Esika ya kozwa basapato ya kitoko epai wapi bokolata pe bokolemba ekobeba te eza se moko adresse se yebana na 7e rue Lumete epai ya Papa Griffe Héritier Mapindemi Igor Ting. Baye nyonso basepelaka na basapato ya kitoko, basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama, bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika eza kaka se moko na place commerciale na 7e rue Limité epai wapi Papa Griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griffe otali ofungoli monoko para musala maboko. Voilà pourquoi Papa Griffe sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Winston na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke bakongole bamitema mabe azanga koloba teke bakonzamboka bamitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya Papa Griffe ezalaka nini chinois bapetio na bachinois bakolatisa biso te soki babi na karateka oui mais na ndenge pena ya makambo forme population congolaise ntango azolata babora bachinois baturque et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci ya trop. Imaginez bino moko taneti babiloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi
ake nango mais na mboka na biso bato bazosomba ebele mais ezokoka kolatisa population nyonso tout. Donc on a signé na bakonza mboka, président de la République, premier ministre ya primature ndeko na biso sama aux agents. Donc bon mekana ko solo la entre bino na bino conseil des ministres bo betana li solo Papa Griff sa père d'état. Donc na sali trop na mboko yo et vous allez bien ceux qui vont soutenir population congolaise à l'attaquer lo bien. Ezali boye bande konyonso bokende musika te pamba te basoulier to ba chaussure ya Papa Griff azali kosala e komi kobimati na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo e kosepelisa bino e pa ya Papa Griff sa père d'état. ONG Congo de l'Espoir ya mwana mboka Maotouene bango baza kopesa ba bourse pour na mboka Chypre et puis baza organiser ba cours de langue na informatique. Stéphanas Kande, Michael Brustoto, reportage. ONG de Congo de l'Espoir ya mwana mboka le président Maotouene eye libino makambo ya bolinga kadi otuninga eza nini Congo de l'Espoir ememeli bino opportunité to libaku ya kokende kotenga na Chypre pour la nouvelle année académique 2021-2022 batieli bino ba bourse d'études ya kaka na passeport na yo na ba bulletin ya 4e, 5e et 6e des humanités na 2 semaines ya pamba oyoki 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo kitoko opesi Kinshasa na pipo biso ONG Congo de l'Espoir tolobi toza mieux placé mpona kofacilite bino badémarche na courte durée na 2 semaines ya pamba olonge Kinshasa okei kotanga na Chypre. Esilite tellement soucieuse ya instruction ya bana mboka ONG de Congo de l'Espoir etieli bino mobange na salle informatique avec zamba ya ba machine théorie na pratique nyonso eza kotambola elongo kasi yoka tolengeli mpe ba formation ya langue informatique na ba nyonso oyo bani koyekola epa na biso nyonso eza ofele. Merci beaucoup. okanisi esili tin Congo de l'Espoir ya président Maotouene etieli bino bacours ya alphabétisation gratuite yaka koyekola français anglais pe lingala okofuta eloko te otuninga ya adresse mpona barenseignement ya kokende kotanga na Chypre pe bacours ya informatique yaka na route Matadi numéro 3 bis référence Arrêt Libulu Camp Badiading kasi mpona bacours de langue to pe alphabétisation yaka na route bypass Arrêt Munongo na avenue Kimwingu numéro 43 p 45 na kati école excellence. Ah, Congo de l'Espoir, président Maotouene balobi toujours derrière vision et gratuité enseignement prôné na président de la République Fachi Béton Boye. Bamemi Angleterre na Kinshasa banani maison Bible Sing bazoteka biloko importé bozo ba détail à travers Héritier Mapinde Michael Postoto et Mekachima. Holandi Eye Kinshasa koningana botala batu bamemi Angleterre na kin bango yeyo maison Bible Sing basilisi complexe ya poto ndenge kaka boza komona awa na maison Bible Sing batekaka biloko ya ndenge na ndenge veut dire divers ya kosakana te kasi awa kokuta baarticle ya kanda ya mokwake oyo epa bavoisin ezala jamais po bango na bango kuna différence ya mai na mafuta na Bible Sing bokokuta cosmétique bokozwa balotion na bacrème ya ndenge na ndenge oyo eza importé avec qualité ya nyama pona baloposo na bino ebonga ezala sembe ebongo pona bino ba jeune fille ya swag ya android ba bon tonton pe ba homme na ba femme de valeur parfumerie oyo eza awa pardon baza na ba parfum kuba na ba couloir bokokutana na ntunga ata oyo te jamais bokokuta yango pona bino ba sportif awa bokokuta tout sorte ba équipement sportif
baza mpe na balustre ya kanda babaju mpo na bote ya bandako na bino engenga kitoko. Bokokuta bafrigo, bacongélateur, machine à laver original, batterie ya drum, bafriandise mpo na bana mpe mikolo nyonso ezali, babiskuit na bashokola ya mokwake nyonso kaka awa. Otala biloko na biso eza ya qualité. Boya ebele bokosepela. Motu moko ta ozala desu. Awa todesevra bato te. Topesa bato ka esengo. Tobimaki oyo ozali na désespoir ntango okoti awa changement. Ya kitoko ekoti na kati awa tout eza importé. Ntoka mpenza kosepela bakalite oyo mpenza oyo tokanda komona na ntango ya babelge eza awa. Na maison na biso Bible Sim. Prix na biso eza abordable. Ni par ailleurs. Na prix ya bien. Et bongo na Bible Sim 2 veut dire na deuxième maison na bango kuna bokozwa ba montre ya mopia opesa loboko na yo valeur, ba ceinture ekuba kote ba chaussure mpo na basi na mibali kutu botika na bino po baza na yango ya kano na maison Bible Sim. Biloko na bango eutaka nyonso na Angleterre, France pe na Italie, veut dire importé na importé, original na original. Bokozwa mpe badra, bacouvre-lit et bongo côté make-up, ba maquillage pona ba mama nyonso ezali pe biloko misusu ebele. Otuni ngai okozwa Bible Sim wapi? Simba, première adresse Prince Kasavubu, non-ouest station Makampane, otiki Chibangu na sima, ozosala neti ozomata kitambo, kasi avant okoma na station Makampane na droite na yo, ozambala moko mobimba. Et bongo deuxième adresse na bango, baza awa na avenue Makampane, numéro 4 quartier Joli Park, na commune ya Ngaliema, référence nango kaka station Makampane, au Koti. Ah, Bible Sim, vous êtes béni bana mboka, po ba maison ya boye, nde toluka. Ingeta. Si je vous gêne, passez la tokomi pratiquement na souka ya présentation info lingala journal à peuple pour na peuple na sima caméra tozalaki na Igor Tingi international édition ezalaki ya Dorcas Bouba na montage tozalaki na Fabrice Lundombi lokola momesano coordination héritier mapinde mibande kobotika la malam ngamno tokuta lisusu lobi toujours na compte ya présentation info lingala journal ya peuple pour na peuple. Au revoir.